Donc moi si sur dans mon poste et là on ça la tête côté dans kutanga ta bible tanga ta brochure hein ya Ou même sur un concert, orchestre ni Roubeta. Batou Iberiboui. Non papa, on a premier mall, on matin à deuxième niveau, on commence la salle de jeu Win Game, Poto Sakana, Piso Basso. Hey hey hey, Bouina Izalaka, salle de jeu Win Game, Izali pour la moutoniante. Uzala mwana muketo pe mukuru. La salle de jeu Win Game, Tuzali na bajarukula. Machine ok pour les adultes et pour les enfants. Machine jeu de guerre, jeu moto, jeu voiture, jeu basket, jeu bowling, jeu voiture double volant, jeu voiture empreinte, jeu voiture enfant, jeu vélo enfant, jeu crasi crocodile et popcorn. Papa, papa, maman, et t'as tout à rater, tout à canaba. Bisso, c'est déjà Win Game, et c'est qu'à Kobumate, Avenue Cornel, Lukusa, King Gombe. Au premier monde, c'est déjà Win Game, au deuxième niveau. Ah, les enfants, vous êtes joués? Oui papa, tu sais que jouer. Mais maman, pas ça que jouer. Oui papa, n'a pas que jouer. Oui papa, Nazako jouer. Et Sobe, Ozako jouer. Oui patron, Nazako jouer. Tout le monde vous a jouer. Oui papa, Nazako jouer. Na Win Game, tout le monde vous a jouer. Mbote bonjour balanti le ministre de Nelingi depuis si bino mbote mingi bandi ko balanti. Et tout balanda biso ba abonné na biso nyonso ba tout ba s'abonner na bango vraiment massivement à notre chaîne Carrefour de Star Chaîne Nialema. Depuis si bino mbote mingi bala kin bala praza veut dire partout dans le monde ben nyonso balanda biso. Hein? Tout ba ebi ke kindo ke ça na au travail d'équipe en tout cas notre très cher internaute depuis si bino mbote mingi topesi bino mbote mingi bandeko na biso kaka nezalaka ngati babino liyenge ka le minute de liyenge frappe encore lelo topesi na sujet kitoko toswa na bino mais on a invité na Deray Pelenda babi mikolo kaka na Deray na vie na Deray mbamba na zero nini ila na zero babi mbamba na zero nini wana ya mimi ale mbamba na zero na mbamba na plus 1 hein veut dire Canada veut dire mbamba na plus 1 bandeko balandi le ministre de Nolienge avant to kota vraiment na sujet na biso ya lelo oyo Nolienge memeli bino na pesi mbote na ngai na Pasili Kambo na pesi mbote na ngai na Crispe Kangia na pesi mbote na ngai na Yamimi ale mala patron na Ange Gabriel veut dire mukolo chaîne mukolo bo yayo azo sala ki pour Nolienge bazala zala bo en tout cas na pesi bino mbote mingi na ba nyonso bana association Isbelka en tout cas ba membre tout na pesi bino mbote babi lelo suka masolo yenge de police ba stati tozo conclusion liswa na biso lelo bandiko nanga mbote Deray Pelenda mbote maman Nolienge en tout cas na yambio na plateau nanga na esengo na ndengo pour répondre na invitation nanga bino ba cameraman bozara mystique bolinga bo mona na TV mais lelo yo dimi ko mona na TV en tout cas merci beaucoup Deray Pelenda si je n'ai vu ça lelo zakaka lelo si je n'ai vu ça qui ça sur les relations amoureuses sur internet hein comprendre pas ndé biso ba fille surtout biso ba journaliste hein oui ba tu bazana makamwa loka ba chroniqueuse ba chroniqueur bazate bolinga Facebook bolinga internet pona yo toujours on to banya na côté na ya to côté tout on avantage na yo ya bolingo ya internet tu bandi pas ya liboso na personne mbote pa ya mimi alemba mbote place aux alita na musika oziongo déjà wana boss ya boss na pesi mbote pa manisha bilaka association SBL ONG Nisha Bilaka donc en fait on loba boy pona ba bolingo ya internet ezana no mabe po wana na lozo na désavantage na to banana désavantage tout désavantage na ezana mabe pona nini bolinga na mutu bomona na raté botina na ba texto mona fille mo raté photo mo ya bien excuse ba traiter photo wana tango okuta solo be okuta ne botali donc au regretter
na pona yo désavantage na ya ngwana kaka ya musu mutu moko atie photo ba shooter tant au moment on est pénal physiquement photo écossy babi l'appareil photo n'est pas à manger quand même si tu es vilaine tu sors vilaine na on a sisi ko lobate o kati ngama bilobela na ngaka ouais yo zaka bilobela na ebi otali boye photo kitoko okutane boye longi mabe donc na oyo monaki na photo na oyo okutane boye ndeti ye ezaka yete donc différence ya makasi de mutu musu bosola ne bien lemso ane koka yo le sepela ah vrai chéri bien vrai Joe oyo ekutane boye koka si on continue bolingo na ye to otika déjà bolinganaki ba inconvénient musu yaka boso na mutu anaza dadiabe bolingani boye pa boye kutana tout le monde a un film et ba photo tout a kuna ba un assassin mais c'est masqué quand on est systématique donc avantage désavantage na onde ya maneza mabe makasi kolinga na ba réseaux sociaux. OK pour na dirai pelinda alobi ba relation amoureuse na ba réseaux sociaux eza mabe parce que okokutana mutu mo sa kufa na ye okokutana mutu ba science okokutana pe na ba kulu na moko ba bomara ba okokutana pe na mutu mo pasaka na ye koka da yo yebaka te mais okokutana pe na mutu mo pasa elongi mabe dirai pelinda est ce que yo nanu tozala copine no moko boye ana kini avoyage bozo continuer ka kosolola bolingo na mine continuer yaki yo tikali awa mais bolingo bozo continuer ka na réseaux sociaux. Bon, wana otozalende atolingana akei na yebi ndenga za mais quand même bo sala pe ka bolingo na réseaux sociaux. Oui, bolingo to sola so l'aise pona yebi azako kate azana ndenga zala ka ande na yebeli mais on a yebité na ko aborder na kamba monte bu na koti bolingo pana. Donc veut dire bato ba sala bolingo vraiment na internet lingana mwasi na yo moi ça vendre na poto soit mobile à vendre na poto vous avez amené une relation amoureuse mais c'est pelisana par des réseaux sociaux pona yo kolingana na to lingani na ndenge to yebani te bien to zala déjà non dozino bato ba yebana te parce que mingi zape bato ba yebana te to yebani te le côté nini te mais oyebi pe mo mbala bato te moi mbala na pas yebi te mais boza pe na relation amoureuse bolingana ka pe na ndinga solo parce que moi mbala na pas prénation na yo de loin yo peut ozo satisfaire ye de loin pona yo pona ngeza mabe makasi za démoniaque po balobi relation sexuelle sengaka beaucoup tambo zala bo yo mutaza musika donc eza net femme de nuit elinga bien mari de nuit elio te femme de nuit te ozo yebaki o moi sina ngai na pese exemple wana eza net femme de nuit elio po mutu aza musika yo musika omoni ebo etemba moko obani ko se masturber eza mabe eza démoniaque ekitoko te wana pona bana parce que pona bana parce que ya musu baba potla kama be pona mwana mwasi omoni mwana mwasi na kuna wana za mwasi so azana poto so aza mobali koto mwasi oza mwasi na mobali nyoso za mabe donc pona o dirai pelenda pena bolingo internet bolingo Facebook bolingo WhatsApp o sala moto na sala moto loba na mwasi na yebi mwasi na nga déplacer ta tondo solo la ko vie comme pénite balobi na français loin des yeux près du cœur donc près du cœur on est comment l'aime soit partir ba chombo moi c'est nga kenda ki metema to na ba to tchache na mona ya mo boke nga mo photo ko to na la tema boye ça va mais na ndenga mabete est-ce que you bona mo balo ko vivre na moi si mo boye bo vivre au plus et doit rappeler soin na ye mais la bokenda te na so ra soin na ye donc c'est-à-dire to yebani pété oui pour soi aux soin na ye boye bani te ouais aux soin na ye petit mobile toi on rassure mais bokenda te le côté beaucoup dans les réseaux sociaux est-ce que yo to côté na réseaux sociaux na yebi ni famille na omekate na omekate te moi so na yebité te bolingani bon dans veut dire bolingana moi yo mobile prénation ya moi si mais na no bimata moi si na kuzuti vous comprenez donc elonga moi si kuto pour moi na nonka na Facebook ata mpenda moi si na mona na ngote mais au prénation na ye pona yo apparemment rete peleda pona nga pena na epte pona batu pona nga na omekate olo ba désavantage tant da na otindele mbongo nga na bénéficier na raison da désavantage na perdre omekate mais yo zo lona bolingo te balona bolingo na mto mona tant na mono ko tant na lona leke na obuka on a mon arrêté na olo na piso akufa nepe même ça tika profil mais wana mutu sosela mo ya kufa non botina na ba photo normale pas des photos sexy mais normale ya musu boso la pe na ba appel vidéo yo mo ya on a le désavantage wana eza ka to na cadre désavantage photo ba kotina ba photo ni pa kala kufa na bon appel vidéo ils appellent appel vidéo bon boso ngazana na ni na imote poto tina appel vidéo ya WhatsApp atini voice ya mutu mususu non na WhatsApp to ça ba appel vidéo pelenda
ako masking nga koto na changer moi teinture mikolo na beauté tala boue tala bino basi bo changer la minute bo changer la minute zaki yo tel no elanga imne na changer o kesa yo shooter donc ça des avantages ça ma bien mais OK bande ko balandi to landa ka to ko bakana émission na biso balobi awa wa relation ya internet babi bolingo ya Facebook bolingo WhatsApp bolingo Viber bolingo YouTube pour appeler la vraiment à mon abi bolingo wana ya ko mettre ko ça na ko appeler et puis lelo actuellement ils en a ba fille belé ba bali ba retrouver VIP lelo bazana ba Canada États-Unis partout dans la pays étranger à cause de Facebook ba ça donc ba kutana mi bali na bonga na ba internet on a eu exemple ndeko no ya mwasi ana relation mo ko la poto batikala koyeba na te mais relation na mo mbala à légaliser comme vraiment relation normale bon na wana eza tokobenga avantage na ndenge bien na sens ni tant déjà nga na musika iba musika so na za na posa nae fona na so na ebikenga na poto ya za na kini nga mobile mais c'est la si ça mo kata kanga te maman au moins toutefois avant pas comme bongo ezana mo lo mo basalaka parce que moi mobile aprenane soin ya mutu kaka te basala biloko nyonso to lobi ko tu le belana basalaki na bango siko lelo lingi ko masiko légaliser kasi babane da ko sola balingani na parce que soit moi soit za maele pas confirmer lo batindanga peut-être pas famille mo na kini na ke kutana bango OK na famille tant kutana ndeko na biso oui c'est normal yepe na za envie bo etozane bien wana c'est normal mais kaka pamba boyebi ni famille ni akomotindelo biloko bo eza mabe mais soki eza na ndenga fa normal fa tindo na famille bien moi si mon lingi to so na febe bien to so na WhatsApp bien na nini tant on a dit que na za posa na aza soki wapi il faut na ke luka famille so na posa ni makasi il faut bien na ke trouver famille ba ça tende on a ça za place ngani place boye na komi na confirmation na okende boyo akufa kala ngada kuna so na tindaki ba photo ikina deuxième mois wa kala mitinga pena la tout seul ba mingi to kuzi point ya avantage l'autre chose bandé sur question on répondre n'a pas bien répondu à la question na répondre tu n'as pas bien répondu mon cher et ça boy ndeko no ya mwasi zui libala na Facebook pona yo to bite ke ote akenda pe kota la belle famille mais moi mobile on a parvenir à lier avec bala mwasi bien ko ba ke place ya vanda pona yo tant qu'il y a ndeti ngana boya jamais mobile roya bala mo so za mundele lem so ro masque ya kana ba master po boyi famille mundete un congolais ou que ivoirien so gina na congolais ka bien ça africain que fa na famille sans famille peut être on et après na ba to so ba bimala ba fa boya da veli papa kufa bona kufa abunja ki pe poto za pe na famille wa mani a oza ba voisin ba yebi ba zali kana quartier pas coller là ils en bateau ba yebi faso ndeti nga beso na ke ba na perte na ruluka so papa le ka musika papa ku musika papa quartier fona ne abima papa na siko bongo ya ka yi moko boyo simba te fo aya na représentant moko boyo bato pe ba yebi na quartier moko boyo papa ngana fanda kana tsuka ngundu kuna sala maja ya mimi ale mapena akala batema ne moyo ka suchuka mona biso so na tele penda poni makambo ba batami ba atuka bande ko balansi to so continuer kaka pelenda moi lilo bapona ba fille bapona ba fille za rakibinga mo ba sikala kutu pe ko yeba na te bo mona na te bo koma ko tinda na ka ba photo amitakala tindela ngati mo koma da ko sa ba chance da ba photo ba bien te wana moi lilo bon lilo beza ke wana baba fumu na otaki mbamo po de moi so normal la raison là neti yuboy no litindela photo mutaka loko tindela quand même to yebani to mona na pese exemple te yondo zana o pese exemple on tindi on ndenge ni to na relation mo côté jamais moi so azane tina te mais so ozaki moi mo tina kwani so no eli photo mutaka loko tinda mbango mais so ozama moi se respecta ko mega ko po tala déjà photo eza bo moya mutu tant de ana tindi mutu aso azana ana facilité au sala nyonso na photo mais est-ce que ça m'a bé ce qui mutu mo ka sengo photo a sengo photo sexy te photo normale parce que c'est appelle na yo tant que star a sengo ay no ele tindela nga photo na yo azi patia na profil na yo est-ce que ça m'a bé eza mabe akangelo da banzela pour ngande so azika photo na tie lemso azana likango mo ba suspecté yo la roto Gillette na nzela akangelo da banzela comme de ndeti engagé c'est comme abena ndeni bo pwani bo tsaba kofi ba fali ba Rihanna ba nini bo tsaba parce que bakangela ba banzela
so ozwi photo afali otie ye aza da star astara makasi bayebi ka awa fanatique afali kaka boye oza eloko te oza nani te mbama ozwi photo akingani otie bayebi asere nayebi te otiaki photo moko boye natunaki oti noeli wana nani olobi grand frère pourquoi natunaki sekela nga mpe nabulaki mabe nabulaki mabe noeli wana père te wana wasona te olobi wana grand frère Voilà, Giras Nyota, Bali Giras Ngabou, toujours à la recherche de sa sœur, Babi Doudou Ngabou. Sur Yoka Pena Bissou, il y a des qu'on a le côté de danger. À peine d'avoir conseil pour la fille, quoi. Il y a pas si au Bissou, il y a pas si de lui comme on a mis balité. Donc, quand tu as fait un réseau social, tu as fait un bali, moi, c'est du fait, aux autres, on a photo de au il faut s'exposer déjà donc moi pas plus qu'on a côté ça la kokana yete moi toli pour na ba fille biso ba dokenda ko luka mibali vraiment na ba réseaux sociaux bon ils en ebele bazoye ba tina réseaux sociaux té surtout une Facebook eza réseau moko neti ya publicité ario sala ka no elo sala ka boye tango boka ba photo na neti émission boye bato yebi ka aza journaliste so aza eloko mo fona lukai moi menisa sali kiti abwaki yozi photo moko kanga no photo mo tibu Ochebo o lukani. Ni ba boaki beauté, faut ba gete beauté zesika wana. Beauté zesika wana, botango pe so kutene be botango ezati. Batika avant baki l'appareil photo n'est pas un mot. Si tu es vilaine, tu sors vilaine. La photo bon ça raté même ça pété. Bo ba komaka na ba téléphone, c'est venu selfie wana so kangi photo traiter photo. Ozaki na nduta ko to longo lingi. Être ta zolo te, être ta ka ne couleur mingi. Parce que au comme posolisme wa listé. Batika biloko wana en tout cas réseaux sociaux za pona ko se déguiser te mitika bitakala libanda to non. Réseaux sociaux za pona publicité loko zo sala et donc au valoriser musala no sala. Neti biso ba cameraman za mon a filmé lo mon a sa tournage na boîte mo ba photo na tournage. Tant mutamon ça la cameraman na luka problème sur na fête bien émission bien nini et ça linga moi bien na zupe moi choke côté. Yo ce zo boire ba photo mitakala c'est aux za pour ça aussi no rabat. Même si passer en agence pornographique. Mais ce que ça la comment peut on a dit au comique na salle agence pornographique c'est là tout le monde a mindé ba boire ka solité tant au comique na salle agence qui gagne pornographique au comique ba ta porno be ba luka yo et ça bon en tout cas on a vécu toli a appelé ndapona biso bana basi biso ba toujours lukara ba mibali na ba réseaux sociaux en tout cas ba ndebonanga des cas tolo ba tozo conscience en tout cas il faut tout conscience na biso et ça là les réseaux sociaux et comme mabé et comme danger permanent nga mabe ngo danger permanent et comme danger moko donc ngo basani et le mona ena loba susu na comprendre marambo te ya mimi alemba to sali nini poto leki ba na ba niveau ya ba ko tirer so bakal batika so kimia batika so to travailler Carrefour des stars sel binoni ba ko tirer so bakale biso to tinda so bilo te pourquoi ba côté mso ba moi te ba sa makama buzo be belé ko to biso sala raté poto leki ba na niveau to na ba abonné belé ya ko tirer so bakal ya mi landela makambo mer landela makambo na kitoko babi alandela ngafungola miso en tout cas, on a un message appelé dans la comme na suka na biso to comme tozo kuma dia na suka ya to seishi to seishi wana jo animateur babi ya to seishi déjà tozo seishi to manger les poulets mayo mi alemba to manger poulet mayo bien spaghetti to venir ici à Kinshasa to manger poulet mayo spaghetti ah ouais le rabat ndeko ko lo bango te en tout cas na suka ya émission na biso bande ko balandi le minute de yingi kande to le bakande ko moi sinde ko mobali moni réseaux sociaux zana ngote place au kilo ka mibali ya place au kilo ka basité oui oko ko mona pe mobali moi sa fille to mobali la fille na réseaux sociaux mais e commander habitude te ndoko moi si so na mo posa eloko ko sala te kota na kutanga ta bible tanga ta brochure ya comment tali solo pour biso bana parce que yema ben na réseaux sociaux okanga photo bo emusu mukongo so libanda check o te vie mambi la belle atake la bana mais ya rasta ils ont comparé yona yo za rana ils ont la carte basta puis ya tango na scène o te riana mtala tango mais ya casta o te na mona ki grand chom tala take mais ya star ils ont grand star déjà
oti na mona display immense to tango oti zaki na nizanga Bianca talata oti na mona nizanga Bianca la tele côté bango basa déjà bastar la ndiko balanti le mythe de linge to yeba via bastar na biso ba to bilo côté ezaka ndenge mon côté en tout cas habillement na biso faut la correct la décente et puis tout qui na Facebook te na réseaux sociaux pour na koluka mibali en tout cas ba inconvénient ils a tellement élevé ko kutana mobala kufa ko kutana mutu mo pe a escroquer yo mbongo na yo moko ko kutapena mutu mo ba mabe ko kutapena mutu mo beza donc azana ba malédiction place abiba kute yebana te donc il faut tout comment na kina le bango toujours na Congo mibala kitoko ba zelo ka ba to ka ba na buzengo tamande fo ebele iba kitoko ba zana bango ebele aloka ba des rai pele na bino bozo mona ka aspect moi mba ndenga bana kisa to ka poto ka raté YouTube karaté internet karaté ndé et bon mambela kitoko to comme na suka to mona ni Congo la prochaine la boaki la boakita boya rabe musicien tanga la boka libanga te yo abela bato ba na pesi mbote na pas pire vie na nga El Piano Youssouf wana via parler papa au final qui a okata ndete wana pire via parler donc maman ya mimi alemba na ça l'émission na caméraman tala au moins nazo final ni rek c'est veut dire que bokata mabanga na biso lem so kata to sala ngo pe mo pe piu na kati na rek mabanga mse potité papa final ya mimi alemba so libango yo ki ngo te seke na ba final rek te na pesi mbote pa maman Nisha Bilaka kuna na Belgique donc mbote na ebele na ba te bele mingi kuna na pototeka ya mimi alemba maman Nisha Bilaka koto na kin Youssouf El Piano pire via parler to fanda ni bena place moko j'ai en tout cas ya mimi alemba to mona na ka kuna na Canada